télévision officielle. Vraiment, beau s'abonner massivement bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne nabino wana yango wana ye chaîne nabino na kumba Chilo cinéma officiel télévision. En tout cas, bon ça la dessus te biso ba star nabino to bana ko défiler. La béni pesa la contrôlé par Inayomoko Jésus Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Moto na Nzambe, tumana l'autre fois le baki okena ko simba kisi et pas ya maman moko ya 85 ans, senga ki bo coucher na ye, après ko coucher na ye, ozonga ki okoma makasi et okoma ki ko beta batu. Ye besa biso siko suite za ndenge nini après ko so biloko nyonso wana. Osala ki après nini? Oui, après ko zo biloko nyonso tout, to ko zo s'accélérer fétiche et pas ya mama wana na komaki nganga. OK. Oui, ko salisa batu ko zo bansete pona ko luka moye o banda ko bikisa nango batu. Alors tozali ko suka pe kaka wana te ndenge na meka ko lobake to komaki obligé ya ko banda ko loka ko envoûter batu ko bebisa vie ya batu eza la penza ya ko beba. Alors dans le domaine ya sorcellerie ezalaka na principe moko on a lobaka toujours que to na mboka wana ba lobaka ngo ke bozonga kasimate bokendaka liboso ko tozonga simate et condition ezalaka kuna ke tango yo za ko luka ke to liste moko esa ke fu boboma mutu to bo sala mutu mabe alors okoti ko zonga simate boza obligé ya kokende et na domaine ya sorcellerie ezalaka na porte ya kokote là mais porte ya kobimela ezalaka penza te donc porte ya kobima eza rare to pasi omona ndoki azu décision kotika kindoki lo ba soit akuta na Nzambe menganga akoti kotika na kotoza pe décision ke na tika akoti kotika mendoki akoti kotika kindoki te au moins que Nzamba sala et grâce to akuta na Nzambe ndenge na bota koloba ndako tu kozwa ta kotika sorcellerie donc yango na même na domaine ya délivrance ndenge to lobelaka yango papa royo mona lelo pasteur nion surtout alinga sala délivrance mo sala Nzambe nion surtout alingi akoma kaka mutu asala ka délivrance OK et ça na bato mususu babenga mika pona parole tikala pona parole et organiser équipe moko ya intercession ya makasi o ko aider yo pona ba délivrance mais ko kota penya na kati ya monde de délivrance c'était parce que monde de délivrance eza monde eza vaste il faut yeba ndenge ni les aleli et ndenge la zayi ko le ba toujours na kati ya domaine wana ya bonganga ndenge tozali ko kendo ko bima un jour na zwaki mission ya ko luka moyen na kendo ko zwa ko kende na cimetière ya kimpanseke à l'époque parce que bakunda ki ser moko azalaki wana efungana kende na zwa numéro ya ser wana bande comme sous balimbisa biso parce que ça fait longtemps plus de 20 ans au makambo lekaki donc na kotoza la peine ka mo ba oubli ya makambo mususu mais quand même idée ezali ya makambo to salaki parfait nandenge ezalaki ki ba bisinga bon il faut que ndo kozwa numéro na yo ya cimetière ko to travailler kana yango to ya tombeau na oui problème a passé ça et c'était prévu que na kota na cimetière na ngonga ya 0R voilà alors na kata ya cimetière ezali na 4 esprits au bas contrôler la cimetière donc on a qui obligé il y a ko kende avant l'ère à l'époque là Sotraz na Sotraz on a commis na cimetière bon ko kota bongote na saki kozela toujours air au bas pesa kingai pona luka moya ko kota na kata cimetière à partir na cimetière to kotanga un jour ba kombona ya ba esprit o ba contrôler ka yango même taza na base ya ba cimetière nyo surtout ezali o baza ko benga madame de la toilette potom so ba benga Jacqueline donc yende azali penya na base ya contrôle ya cimetière pe yende mutazali chargé ya ba poste ya WC toilette nyo surtout donc tant magistrat ce que nous compte na toilette pour nous évoquer alors moteur au fond les portes ya puissance ça Jacqueline de la puissance et même na cimetière Jacqueline de mutu a fongolaka dans ça obligé ya ko zelati 0R tant 0R koki na senga qui porte à puissance ba fongolela nga porte à puissance pour na kota na kata cimetière et na sengiti ba singa kota ba pesinga numéro ya mutu oyo ba utaki kokunda mutu ngo akufaki jour wana nde bazokendo kunda ye et tant on a commis na place wana na moni tombo ya mutu na zaki obligé ya kozwa numéro adresse oyo mona ka bakomaka na kati ya tombo ya mutu eza numéro oyo yo ko tuko ifokaka parce que na domaine de spiritualité tozali na 4 to 5 dimensions tozali na likolo toza na esprit ya likolo toza na esprit ya mai toza na esprit oyo ezo vivre na ville boye et toza na ba esprit oyo ezo vivre na zamba et na désert et
esprit nyonso surtout wana il faut yeba ke na se ya mabele aussi ezali na mboka mobimba et nazalaki obligé ya kokoma place wana eza même la musicien moko na kototanga kombo te azalaki kala na wenge alongwa musicien azalaki na habitude azalaki kotravaille mingi na esprit ya bakufi oyo bazalaki ya barabe. Alors ye tant azalaki na kati ya baconcert na ye to na kati ya banzembo na ye il faut mona ntango azobwaka azoloba monoko moko bato nyonso bayoka minoko wana te. Okomona ya soloba soka zoyemba zoloba e bato nyonso tu même na kokende nanga na témoignage nanga babina badansi wana bakota na balie moko boye sali savoir de temps azalaki kobelela wana azalaki kobelela numéro ya cimetière ya arabe moko bakunda ye nde kotaki no koyepa nganga pesa numéro ya arabe wana nde ye azalaki koutiliser yango na temps nyonso to na concert to na bakri na ye il faut boyoka zobwa zoloba maloba ezoyokana te. Il était en train d'évoquer le numéro ya cimetière wana, le numéro ya tombeau na ye po epesa ye puissance ya koyemba malam. C'était une évocation. Voilà musicien ya maison mère to ya na ko no kombote tangu wenge kabwani tongo wana oui tangu wenge kabwani bon to yebite wenge ngo ya jibe to ya nani parce que bible so bana so sana mayele a calculer chiffre ya la bête. Donc tant que tu as comprendre déjà balanda bien ba musicien nyo surtout et ça la musicien moko pe ameka ko beta nsembo moko catalogue moko sambala na katika ka wana nebito so sana na idée na ye azalaki ko sala lokola a copier ndeko wana ye pe alukaki moyeke a kota na katika ba numéro wana mais etenaki te pourquoi parce que ndeko wana mususu il était plus puissant que ye amelaye il pas que dans le monde d'Abraham mais là qui mais tant que on a commis wana na 8 ans ko beta numéro ya cimetière tant on a bandu ko beta na mona ki résistance makasi na tombo ngo mais comment que résistance ça na tombo na zaki obligé ya ko benga puissance ba fondé la puissance à mer rouge ba fondé la puissance ya nini mais na bengi susu na mama pour nous expliquer que non place on azali na za pensa na difficulté cimetière tombo zo fungwa mate. Parce que le problème pas c'est ça tous là toujours à contact côté vous nazo évoquer na ye komona tombo efungwami tant tombo efungwami na ye komona na kati ya tombo nzele salemi et il faut batu ba yeba bien mes bien-aimés et ça na batu mususu oyo bakangama na séjour de mort parce que na kati ya tombo ndongo so mona wana tombo nyonso tu eza na nzela tombo nyonso so mona eza na nzela et bref on a ko expliquer le comment Christ tango akufaki okomona ke balobi ka salaki 3 jours et na 3 jours wana akendaki koteya même bakufi mais calculer nzela ni na lekelaki parce que balobi ka kende na sia mabele pendant que koteya bakufi donc c'est-à-dire na sia mabele et ça la banzela nde na salaki obligé ya ko mona lumière wana ba bisinga kota na kata tombo tango na koti na kata tombo na banduko lukamo siko na évoquer esprit ya ser wana. Il faut ya muta kufaki il faut na collaborer na ye akoma comme esprit onga na bando ko utiliser tangu na bando ko système na moni lumière zo continuer ezo kende mais na simananga na moni lokwa molile ezali na sa obligé ko landa lumière tangu na continuer ko landa lumière na moni moto et bimi donc flamme on peut pas comparer ça donc moto et bima na se ya na kati ya tombo wana okoti ko supporter te et ye bois kinga libanda et tant on a bimi na mais pourquoi na bimi libanda pourquoi on se retrouver à na zaki obligé ya ko bengo aussi des esprits pour na tout na bango que mais na bimbo na bimi awa pourquoi pe ba bois kinga pourquoi na échouer pourquoi bato yo ngala ba esprit to mama wana na ba esprit to zaki ko salela ba wanga ninga ba bité to pesa que le numéro tombo wana te mais pourquoi on pesa le numéro tombo wana te bon fongo le linga porta puissance ndenge nini pe na koti ndenge nini ba bandu ko moyo ko ambrienga na ndinge siko na tuna bando tuna ba na sana besoin na yeba moto e utaki na se wana e uti wapi pe comment que moto wana e working libanda parce que kuna basa ko assurer que côté bwino bosali bokoki ko échouer te bosa puissant bosa makasi et effectivement to zeko mona que to za makasi to za puissant. Mais moto wana funa yeba e uti wapi ba expliquer nga bima na cimetière parce que tant na epese koki et le mo sali connaît ça ba kinda que le numéro mususu donc satan na sana lukuta awanga naka le bon berger c'est Jésus Christ o so ka sali na yo affaire
bokopere na malamu boketi na suka donc boketi na suka même okufi olanda yo et tant on abimi ndena yaka ko comprendre que la muto akufaki l'esprit ngana kena ina évoqué c'était un chrétien oyo bandoki baliaki. OK. Vous voyez? Donc c'est-à-dire chrétien ndokalier. Donc c'est-à-dire Dieu peut permettre nandoki au lien chrétien ce qui t'aime Antoine Koki à côté permettre que ndoki liaye. Et ça le quoi Christ Judas a qui répondre côté cahier mais a qui que non pour à ceux qui sa mission. Donc nous sommes pas côté ba que non à côté permettre nandoki lia. Bible sol manabisi le komoko scandale et ça m'a bête. Mais mawa na muto aux alotères. Donc c'est-à-dire que ndoki nsamba côté pesa yon c'est là lien chrétien. Surtout un bon chrétien. Il y a pas qui comme le jugement. Papa, même juge à côté de Sambisa Moutoute, ce qui a coûté une infraction. Donc, et ça, infraction, monsieur, sur Ondo, qui a coûté Samba côté Sakabandoki. Donc, il était un chrétien, Tanaye Koki, mais Samba Pessi Karantela, Baliaï. Il y a un moment que l'esprit a serwana, le magicien, to un féticheur, à Koka qui a joué en gros pour ça là, parce qu'il était un chrétien, oh, Kolo a Bateli. Esprit naïe, moi, il va toucher en Wessate. Et il y a un bimine, il y a un fandi quelque part, mais pourquoi? Bon, tiki ngati na niveau non yo fanda ka zela tongo tanda il faut zonga makolo dabi mais non ngara ko zonga makolo te no zonga makolo te babi te yo il faut zonga makolo comme matana mutuka te parce que so matina mutuka o ko salisa mutuka accident donc oza obligé il faut au tambola na makolo parce que o uti na cimetière o sa na puissance donc yango no moni mais bien aimé et ça na batu mususu baso négliger ou ils allaient ma prière, ils ont négligé retraite. Mais imaginez-vous, mon taquet dans le cimetière a bimé avec l'onction. OK. Ah bon, c'est comme mon taquet pour le cancer de la profondeur. Voilà. Et là, ça a obligé, il y a quoi, qu'on discute là-bas, quand est ma colonga, non. Colonga qui pense que, tina kita kingaboa. Et ça, musika. Na autant ma coloté. Oh, l'ongana, nous connaissons le cimetière qui pense que, ou bimaka na boulevard, et ça distance. Non, il faut tambola ma colonga, non. Et to comme on l'a 5 heures ba combi et bandi ko ya à l'époque là ça qui sotraz ba combi payé na moni kama combi receveur à charger ba bilo ko ngapene na mati tant ba démarrer combi peli nya combi 4 moto receveur a bunta mais problème to me rotindra ba mi ba libo kitana tant ba mbali ba kiti chauffeur appelé ici et peli car peli ce qu'on a moni receveur moni ka receveur na ba lo yengela ba ko mutala tala bato bitala weza mboka ba kufita ceux qui mo weya zalia wo yoko matawa il faut ozonga la mboka ba weyi il faut tika biso kimia mais ngamo na so e ba ke non c'est que base ya rokata monter sanga ay bon bokota kaka ba tezo pelande ngata on na koti kamye katil su moto receveur papa ce qui mutu aluki délivrance ya vite yanga na lo ba toujours na bato délivrance il faut to luka yango parce que ça na bisiko yo ba kangama pena si ya mabele ndenge na so bano papa si ya mabele so mona isa mboka munene si ya mabele so mona isa mboka munene oyo eleki meme na ko tiko expliquer yo meme mokili to so mona parce que mabele so mona na sa mabele na wana et ça na contact na océan et ça na contact et ça na banzela ndongo monika kanzela ezali awa banzela pesa na si ya mabele et ba kasho ya batu mususu papa et ça na batu bele baza condamné na si ya mabele et bato baza condamné na si ya mabele mingi baza kanelo komoko abanda ko lota mingi d'esprit ya bakufi abantu mona mingi bato bakufa et le dé okoto mona mutu wana tokoto za la période ya moyiboye mais ya yo kaka malili donc il faut y bakake et ça na deux choses soit mutu wana azali bloqué to prisonnier na mai soit aza emprisonné na si ya mabele mais aza vivant et les deux to ça lelo ko bato na mboka modile za la kandengeni papa bato baza la double surtout mutu aza na zambete tika boy oui bato baza double na lolenge nini mais oui au mona mutu exemple aza awa yango na ko plus exemple moko un peu typique soko kei na mboka ya basakata okomona ke soko yibi eloko musakata ko memona nzoko donc c'est-à-dire ozana na mboka mais na zamba pe oza soko kei na bolobo okokendo kuta balobo bazana eloko moko bamemaka batu na ngubu oui ngubu azobota na mokili na mai tata na so abotu bana 8
ngubu pa bana 8 soko boti mwana moko ngubu pe kuna boti moko donc tant moi sur ndako zo zo zemi koto pe pas zo zo zemi donc ce que ça la batum sur basa ensemble té to sala ko sala ndengeni il faut to redoubler bango ozali côté boye côté kuna pe baso bakangayo ba koti sa na se mabele parce que ndenge na utu ko loba na se mabele eza na prison ya monene o ba bafandi kuna. OK. Tant on a na bimi ya les receveurs bandi ko tala bité tant na mati combien kati motabifie yo matate on a matate na bité yo matate na bina ko mata abi yo matate allez abi si chauffeur to démarrer tant chauffeur ba démarrer bandi ko finga ngai que yo so zonga na mboka ba we yo za muto kufa zonga ka place utaki donc na saki na choite na bina so obligé na respecter kaka des esprits na zonga makolo ndena banduko ya makolo na banduko ya makolo na banduko ya makolo ko koma na komi na exam donc na saki malembe wana na ki ko koma ta ba 8h 9h ça fait longtemps aussi bon na monika ka une sœur asaki na séminaire tango na zako ya wana boy papa moninga ndoko moto tango ya mbinga mbala moko na boki premier pas deuxième pas besprit singa félicitations na tout nini wazaki na zem ndenga outi na cimetière oza rempli na fox satanique alors mutako tiko ya mbayote nde mwana zaleki na kati ya libumo tozui na tout ni bon mais asali nini parce que aza moto to ebani naye ba bi etaliote de yo problème nezali ke outi cimetière vraiment zonga na ndako kino pema et senga ki sacrifice ngongo le monde même que non na spiritualité ton la vie normale boye mutu yozo yamba il faut yeba ye même oyeba ye très bien parce que batu mususu bakutana na bitumba batu mususu bakufa à cause ya kokende kaka kuyamba mutu oyebi etata ma mutu wana te oyebi te mais bien menga na ko expliquer le komoko ndenge nga na vandi pendenge na maîtriser la spiritualité pendenge na vandi ça délivrance papa na sala kana confiance à mutu te et na sala kapena camarade te. OK. Pourquoi? Excès de camarades. Osa ko risquer na musalo to sala ko kufa avant. Parce que monde de délivrance, est un monde oyo il faut oyo kanzambe bien. Na bandi na ba télévision bozo mona comment qu'un pasteur azo délivrer moto, yem ko ya kufi. Pourquoi? Parce que l'esprit oyo azo délivrer, ayebi l'esprit on a bien té. Ayebi l'esprit on a bien té. Yazo benga l'esprit mai, OK ça non esprit azam. O benga l'esprit azamba, OK ça esprit. Il y a séjour de mort. Donc il y a esprit, il y a bakufi. Ozo benga l'esprit bakufi, peut-être des esprits, il y a mi pépé. OK. Donc il y a un monde de délivrance et ça monde il faut osala na manda penza. De voilà. Mais après qu'on ait cimetière, la suite c'est quoi en fait? Tango obebi sa ba vie ya bato lolenge nini? Kezo même ba mitambo za ki ndenge nini ba méthode à obebi sa vie ya bato et za ki ndenge nini avant to avancer na témoignage. Oui, mais tambu ya obebi sa ba vie ya bato. Et ça la kambi ça la ki biso mingi. Net période moko ba senga kanga mama. OK. Mais singa no. Non. Non. Ba senga mama ba expliquer nga que non faut pesa mama na yo. OK. Non, pesa mama ndenge parce que pesa mama na yo. Bon ça va. Moi na pesa mama na ngesa te parce que nga na kota ki magie pona batela mama na nga bande kona. Siko bon bosenga nga mama ndenge ni. Parce que bon ça va. Soko lingi. O pesa mama note, il faut pesa biso 100 personnes à libanda. Parce que oui, dans le domaine de la spiritualité, maman a la valeur à 100 personnes, papa a la valeur à 100 personnes. OK. Frère n'a yo propre a la valeur à 50 personnes. OK. Il y a les bandas qu'on a koboma. Donc il y a un domaine de makila papa makila ni yo se zala ndenge mo côté. OK. Papa, lelo yeba ke lo ko moko ke ce qui le kola ke dans le but des bongo parce que vous êtes chrétien, biso pentenge la ke na ndako malgré na 120 jours de prière. Mukoloka to kutana kinayo ndenge na baneko lekisa témoignage donc au côté pénaliste batonga la soko intexcédé pe bondela nzamba batela oyebi lelo papa makila yo zanango na makila peut-être ndeko moko zanango osa makila mon côté ma côté za makila moko ya rouge mais na domaine ya sorcellerie makila ba na domaine normal ba makila côté za ndenge moko mais na domaine ya sorcellerie eza na ba makila mususu o ezo peser par rapport à makila ba to mususu. Quand tu exemple moko na kotu na ngako ya ko répondre yo o kotu mona awa kaka na Congo
tozwa lokola moto lokola Rossi. Rossi au monde battu sur kufa na bango ba matungulu bakufa mais comment que lui ya Rossi eningisa bato balobela yango soko ke États-Unis au monde noir ba bomaki na papa et créa même na ba pillage yango au monde que Judas akufi balobela yango makasité mais Christ akufi makila ça la différent donc c'est-à-dire makila ndenge to sala ka domaine ya spiritualité basenga ka mutu par rapport ya makila par rapport ndenge mutu na yebaneli par rapport ndenge mutu na bakolela ye parce que ça la mutu susu akufi lelo bake bakundie bongo mais ça la mutu mususu so senga ke monike mboke ningani batutu bateba bazo tunda ka kufi ndenge nini donc par rapport ya passion batu bakoyoka nde par rapport ya ndenge bakosenga la peyo pour makila nyo se ndenge mokote yango monike makila ya mama basenga kangwe belé pe makila ya papa basenga ngwe belé par rapport ya bisiko yo uteli OK nde bakosenga ki bon pesa biso mama na yo pesa biso bona senga na short na bifuna bikisa mama na ngai nde méthode to zako bomela bato il faut soit poussière poussière wana zala kinini OK il faut soit os humaine ozui mabele ya cimetière oye obengi esprit oyo o utilisaka OK siko obwaki ba mabele wana na ba Carrefour na ba Wente na ba Grand Marché bisuko bato bazali obwaki nde siko bato bakoya ko niata yango obamsusu bas par rapport au tozo na mbongo utiliser obwaki ngako nkola pambola ma parce que dernièrement na utaki ko $60 type moko travail $100 na ya bwaki yango wana ngape na moni $100 muta jipe ya bwaki ngape na zalaki wana na ye na zui $100 oh papa na sa ni $100 na tika ozu yango na lia yango yenda regretta penda kenda donc azwa penda problème ke muta lokota mbongo na za muta lokota yango te na place pour monsieur ça kufanga na suna ngambongo wana na longoli $20 na ke $10 na tie 10 mais $20 na ke na tie kama ampoule $10 na sombi sima $70 na lia na bana nanga siko ya kuluka ngai po ya kutushe ngai okuta na parce que mbongo wana déjà sur to kaboli yango na nzambe okulia ngate siko tant to robwaka ezalaki ke so bobwaki ba poussière wana ba innocent mutu aza na nzambe te essentiel ya nyata omoni ndenge Facebook ezalaka ke mutu akoti otande 1 2 ndenge moko pe soki lokola ke mutu moko akangami ba expliquer 1 oh et mutu moko akoti akangami ba expliquer 2 ti oh 5 vies oh c'est ça ba 5 vies kuna 5 morts 10 morts si on regarde surtout ke vraiment 100 personnes bakoki donné car il y a tout le bakaka journée moko 100 personnes bakoki comme ça la bango nini bakenda bakangami na boloko kuna bobomi bango esala makandenge nini problème est ça moko papa yango moninga na regrettaka mingi les moments que limbisanga na langage na zo temela ba pasteur te les pasteurs ba conduire ba na ensemble na ba rebelle tika boy kabali solo na zo mona batumzi o mona la kendenge na lifelo enfer yo kendenge na enfer na enfer non efungwa mite oh tika boy mais enfer efungwa mate enfer comme même ba kendanga lifelo bon na non Lola Dieu peut faire grâce ngana la visiter yango Dieu peut faire grâce a même on a troisième ciel Lola te a même on a troisième ciel ala ki sur masolo a betolo masolo mais papa nakato te moto na nzambe ye moko Yesu na ekulusa isi moyibile to kozana na paradis ye moko Jésus Christ papa ceux qui te continue na monde wana naza makasi na monde wana préparer comme monsieur c'est mission na expliquer le quoi au monité ko lingo bimisa Yesu lokota alobi na moyibi lelo to kozala na paradis na mboka ya papa mais bible ça ko na biso tanga kufa ki kaka mokolo na kitaki na mboka babu ya kendaki na moyibi wapi wala kaka bible mais bible le même jour c'est que ça nango film to yoka nango film alors c'est quoi il faut yeba ke na domaine spiritualité et ça na ba monde nzambe et Yesu alobi banda mokile banda ti kufa mutu moko te na akota na likolo wana na bible oui na bible ce que ça dit oya butaki kuna te mais il y a kenda wapi donc la spiritualité est ça vaste ana oloba no comme prophète OK donc la spiritualité ça vaste il faut to yeba ke à part Lola ezana ba likolo net le so retourner moto lieu de repos ça va à place lieu de repos ça te lieu de tourment lieu de tourment c'est ça ce que j'ai en train de vous dire c'est jour de mort OK hein? C'est jour de mort ya on est lifelo te lifelo papa satan azana fongola lifelo te fongola lifelo mutasimba ngo nzambe papa ngala zakana omoni bat musu tamba leka kabalo bakabiloko eloko limbisanga na langage eloko zo lingalo alo betikani na mutu alo babiloko mususu oke biloko bat musu balobaka
Aza koyeba te, il faut papa, il faut avoir un coach. Pourquoi? Talaka na qualité. Donc on a besoin de témoignage. Talaka na qualité. Il y a Jean. Oazo ko vanda pena Christ. Azo lia, azo mela. Landaka ke loko moko papa nangai. Mais tant ba fongoli ba présenter un livre, Bible le bike, muta kotanga livre zala kite muta rempli ba suye zala kite. Ja bandolela. Malika zala ki pena Christ. Mais Christ n'est pas sa capacité. Il y a Goya qui expliquait que non, tu connais la boye boye. Mais c'est un gars qui est un ancien. Aïe 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 lobby, tu connais là. Jazo le là au canyon à Zawana. Réponse est Zawana. Et c'est un gars qui n'est ancien mokoya yebisaye ne plairait pas. Voici l'agneau. Omoni oya longola ramasumu pe azana capacité ya ko fongola beaucoup pe ko remplir baso. Donc c'est-à-dire au côté de la vision, il faut avoir un ancien pour t'aider. Bozambe ça va c'était papa. Bozambe zo bat bazo mona te ke o la li le lo monye loko o yena télévision lobby non, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Nga bas na nga papa ça biloko mi balesa délivrance, pe sa spiritualité. Ya mo le l'autre se partager na ngwa. Ok tant Christ azo bana le l'autre salon na mboka ya papa. Il parlait quel endroit? Mais au lebelo mo tikenga mo muki o lebi ke Yesu nzambe yemo za na clé ya lifelo. Le tolo baka ke nzambe yemo ko pe Satan. Le nzambe un mwa komaka Satan, un mwa pa komaka bon. Wana selon bana ba baye na ndako papa shiki yope. Wana selon so na comprendre maman nzambe te. Et bona comme e ba nzambe er mo asa omniprésent, asa partout. Yemo le Père, yemo le Fils, yemo le Saint-Esprit, yemo pa ko pe Satan. Donc yemo pe asa na nzambe wa mystique donc. Nga mona re nzambe acha Satan travailler na service na ye. Mais papa, oyeba ngo ke nzambe tonga sali mokili, sala mokili ezala impurité, mokili ezala pire. Mabe butalola. Ah? Oui. Et pas Adam na Eve. Adam na Eve te. Et où t'as? Mabe uti na lola. Tozonga la témoignage, toroya place wana. Torozonga. Après ko beba sa vie à Batou, na banzi torosa ba serebe mission de bibélé, torofungwa toroya na spiritualité. Oui. Bon, si ça me moko monique torotu ko soit même 2 jours ya ko parler sur la spiritualité, ndé to comprendre le ko wana bana ensemble ba yibake li felo ti de lo muta kota na li felo azate. Ata mutu moko te. Non pas donc ata ko donc azate. Na olanda batu musu, on demoni mama olangi na li felo. Oh, botika ba aventure, on na li felo wapi? Oh, na moni loi mo abeta guitare na lifelo. Papa, na lifelo ko ndobeta guitare ndengeni. Non. Ça c'est quel pays? Oh maman mukuna, ça c'est quel pays? Donc Bogelengi, Congo RDC. Papa, bon, donc continue sunga un jour bon sa première mission moro, to lobeli sur la spiritualité, to meka ko aider peuple de Dieu. Endroit ya tourment des ali. OK. Pe endroit na tourment, ya on a expliqué yo. Endroit à Thomas, il y a parce que c'est dans l'Apocalypse chapitre 12, quand la Bible est banabiso, mawa, na bavand, l'icolo sepe là, mawa, na mai, pe mabili. Ok. Parce que Satan a quitté na kanda makasi. Donc, ces jours de mort, ezali na océan. Océan de Nazawa na na porte. Oui. Comme je suis dans l'océan, papa, comment troubler bizarre morpé. Océan za might. Océan za mai. Mais tant qu'on la zo, tant qu'on jazo loba, mawa na bavandi na mabele, pe océan mai, to la mer. Si vous calculez, na mai bat bavandi sa bambisiti. Donc, nous avons basé parce que n'époque là, parce que Satan va bengaler 2 fois, mbala mon côté. Oh, tika boy. Oui, il y a un jour trop le sur la spiritualité. Oh, lui de l'homme estime estime motema wangai, monanga boso na politique, estime motema wangai. Abengane 2 fois ndenge nini. Oui. Ezali Satan attend ba bengana kiye. Ayo senga pardon deuxième fois. Akitaki. Ba kitaki na distance moko boy. OK. Mais tant au apocalypse azol ba il y a la guerre dans le ciel, ezali ki deuxième bitumba ezali que Satan akita. Parce que Nkolo a besoin de classer l'espace. Parce qu'il a besoin d'espace pour attirer lieu de repos. A classer Babylone, trône de Moussous. L'Ikolo est à mon côté. Moussous a kendara moni l'Ikolo. Pour la zone, non, même dans la 3e ciel. Ce que le 3e ciel, c'est que 2e allé, 1er pays allé. Donc il y aurait temps, il y a temps, il y a un côté sur la spiritualité. Biloko et mon en a raté, n'a mais très bien. Si vous avez sacrifié 100 personnes, vous avez bango nini. Boni kaka bango
makila ngo bomeli donc sikoyo après ko sa ndenge nini problème est ça la ndenge nini le sang les moments que so coulé et que yate que ba magicien so bazalaka na butu wana to tango mutakufi ndenge bazo entouré wana a reçoit peut-être ndamba makila na mayela bombi yango pour a ça les biloko na ye mais tango mutazo kufa et loko oyo ba récupérer kezalaka âme OK na katsa âme mutu nde yango parce que âme soki lokola ndenge na za boye soki lokola na kufi na kotu na âme nanga et kotu zo tamse lamba na kufi na kinango et kotu zo appelle lamba mususu kotu zo appelle couleur mususu mais soki na za na Christ kati nanga tango na zo kufa automatiquement âme nanga et que zoa gloire mo couleur gloire moko boye yango ça la ke ba ange ba qui t'a rapide pour nous protéger un chrétien wa kufi papa trop le bela biloko na jour mais ba ama ba to nande yango mboka molile swaka OK tango je suis et que dépend entre place au kufi laki soit ce ko kufi laki na mai votre esprit et que kende na séjour de mort o eza ya mai ce ko kufi laki na na nini normal boye esprit na yo ke na séjour de mort o eza ya ville exemple nete ba cimetière to mona ya ba métropole ba nini mais ce que le kolo kufaki na zamba esprit na yo âme na yo et qui est na séjour de mort ya zamba mais malgré ce qui est na séjour de mort à zamba il faut y ba kende na esprit ki yo na se eza na banzela esalema ndongo mboni mokili eza boye ndenge moko na mboka ba kufi eza pe na banzela esalema alors esprit wana eza na bato mususu akoto ba kende ndenge na zawa na za na besoin nazwa soit na tekaka loso na besoin que loso nanga et si la carte na magasin je crois na magie blanche na ko le loko wana parce que tout ça na deux sortes de magie et pour wana ngana so bazaki na magie noire et besprit wana babando sala ndenge nini les moments que mutumsu akojoya abike tenga na besoin na sala na beloko nanga si la carte na magasin tant oyo boteki babiloko sili bokangi bakoya ko peso esprit ba amo yo swaki wana ba yebisi bango vous êtes là rien que pour aller voler ce ko bando ko kende na ba magasin place ba biloko ba tout normal ezali bazo yi ba saki ya ba loso bazo ya nango wana tant tongo yo tana mutoko to fungola magasin okomona ke ba saki tondi yango ezala ba magasin so memona na ville ya papa place biloko kotaka ba mona ngote ba mona kaka stock ezala kaka stock ezala kaka yango le monde me bien aimé même biloko toliaka na ko le belonta na magie blanche ezana ba réalité et encore bo salate bible lobi na biso oyo biso to simbi pambolami mais oyo ndo kaka simbi calculer ezanda ngeni oyo un esprit mauvais akia simbi ezanda ngeni et ça maudit OK suko mutu sa koto esprit na bapesi yango na 4 wana ezala mutu mususu bakoto pesa âme alobi que non ndenge la za awa na za na besoin botelanga protection bakozwa bakufi batelio pona ko protéger kayo n'importe to na tango tambola mutu akotuko ya betu eloko moko spirituel ya salini a sauver yo ezala biloko moko soko kei na bantu ndo babenga ngo yam ezala ka mutu soko so kenda accident salme senselo gangi kaka les esprits là bakozala wana po na ko déplacer yo yango lo mona mutu mususu atala mutu akufia accident salami awa abiki ndengeni baso tala place abimeli bat bayebiti mais yango mon pe na spiritualité biso pe na part nzambe intervention ezalaka ya makasi lisusu koleka donc ba ama batu wana bakotu ko tinda ngo bisike belé tout compte bakoto tinda ye comme un esprit a suivi landela ka via mutu oyo partout ya kendaka contrôlaka yango to yebezo kende ndenge nini donc l'esprit wana ekendaka kokota mingi na service satanique ce qui tambole les appelle ba mususu esprit mususu oyo ezalaka batiango na boloko bakanyango na boloko parce que na mboka molili ezalaka pe na ezako dépendre na dimension il y a aussi ndongo monka mokilizali je m'excuse l'esprit mususu bakotuko butala monde mususu ba yepe ba yibibino esclave na bino bakela ba ko salela bango donc il faut bazwa ba mususu ba tiaka bango na kati ba boloko et on a zeko expliquer même que non na kati même ndenge tozeko travailler magie eza na ba mususu aza vivant mais aza emprisonné nganga ko tsa na capacité ya ko soit pe mutu boye à côté c'est na boloko mais il faut bando mona ke mutu wana aza ko sala comex c'est ce qui est de bosote au mona mutu ko soit penda zui $5,000 boye papa abandi ko silisa ngo kaka na bakabri asombi kabri mabe asombi lotoko mabe asombi boye mabe asombi boye mabe
mais au moins moto wana tina suka nango aza pe na capacité à $500 mama yaka biloko $500 sunga yaka ni sika papa le bakabaka mais azali utiliser na esprit moko boye aza emprisonné mais na kati ya prison baza ko diriger ye il faut tikala maboko pamba donc c'est ça. Voilà, tous les kasikoyo na suite à témoignage après on a bakena ko initier aussi na eloko nini. Bon, tango toza ko travailler, wana kana za na kati ya bonganga, okay. Na kati ya bonganga, il avait aussi un pasteur. Voilà. Le pasteur là, yango eloko na bendaka makasi to na donc comme na ne ba initier na magie catholique hein eloko déjà oui, donc pona comme na magie catholique eza biso na kamwa distance parce que eza na makambo to salaki na ndenge na kokota na kati ya magie catholique na soki na komi kokota kota magie catholique c'est-à-dire na komi près il y a aussi ça pendant témoignage. Voilà, sikoyo après on ba kota ki wapi? Oui, ezalaki na un pasteur pona butu ezalaka ndokinyo surtout azo pumbwe na ye. OK. Azo tambola. Mais siko ba pasteur bazalaka na moto ya muke azalaka soka azo bondela ou bien chrétien soka azo bondela un bon chrétien soka azo bondela il faut sentir comme on m'a dit tox pelaka mais epelaka siko na puissance moko ko to comprendre en côté. OK. On ressentit que non on est chrétien par rapport ya foi na ye et par rapport ndenga azo bondela et ça ba chrétien ça vrai chrétien mais dimension spiritualité ko to ko kanate le ko la ngai na yo exemple. OK. On ressentit que non mais faux chrétien on ressentit ceux qui a ça loba parce que la Bible le dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom sur au milieu d'eux. Donc c'est-à-dire même iba miyibi ceux qui ba sangani ba bandi ko sambela nkola ko jo sala bango grâce. Mais grâce wana que c'est la différent na ndenga ça ko loba na Jean na yebi ba partenaire nga pe ba partenaire nga ba yebi ngai et que c'est la différent. Et le pasteur a dit prier. Tant azo prier nga nazo bima na zaki nanga okino sala misala nanga na moni lampe ezopela noki mama episinga bi ta la place wana kende mutu moko aza wana kende o luka moye atika makelele wana mama ya ndoki wana oui, voilà. Donc ozo collaborer na ye nazo collaborer na ye et nazo collaborer aussi n'esprit ya bakufi. OK. Yango moni ma Bible solo bana biso que non tobele la melimo bakufi te donc bakufi baza réel ba opéraka nde na komi bisika wana na kuti pasteur azo bondela azo kokanga azo bondela azo kanga Natalia bweti na biyo eloko nitoko to sala yo po kata biloko na bandu kwa mfute na bandu ko pese po sabasi. OK. Na bandu kwa mfute na biyo yango pasteur mingi ba ko iloko ko papa ils sont envoûtés. OK. Ils sont envoûtés papa to boyi to sabatu. OK. Na kocho koya lelo nkola lobi na kokoya mosala nga kokoya pe na kotel misaya kokoya mosali ya nzambe na kocho batike to saba santo biso nyozo tu to zala ka ba bibende te na kocho koya mais kokoya na ngato lisumu na ngeko to komela nga vite yamito soso comprendre papa la plupart ba sala ensemble moni ki ndumbe comme lié vie faites attention et comme vie na ye Saint-Esprit a lobakate a reproché kayete a sala ke loko moko te a zio na 10 heures papa. Un serviteur de Dieu, ce qu'on a commis déjà qu'on bête à 4 coups, 5 coups, l'andela y est bien. Oh! Mais oui! Oh! Papa, et bon, vous avez la moitié d'andap. Papa, tala, même yo se bête à 4 coups. Le cas de délivrance. Tika boy. Mais oui, au bon de l'andengeni. Ou bien vous allez fatiguer, papa. Ils ont besoin, ils ont désir. OK. On peut gérer ça. Obi basi balingaka 4 kona ba wololo yo na ndako ya moto na nsambe ba wololinga ba duka non délivrance accès ba wololinga ba duka délivrance papa le lo 4 coups lobi 4 coups mais on peut se prostate te hein donc un serviteur de Dieu papa to komaka na niveau oyo peut tiki moi sina yo nzambe tanga so benga biso akobongisa lo moi su akoki per supporter yo et ça na niveau que papa net nga so na ndako na za dembeto mbeto moko o to za normal to lali mais tant to komela ta ba prière na sundolo na mbeto na yo na la chambre ya ba prière na côté na ba prière nanga ce qui s'embale binanga que un mois ko simba moi sino te sana ba prière na so obligé à respecter pe ba maman déjà nsamba pesa biso ba yebi papa so ko mon mosala ensemble comme ko boma nzoto na ye abeta 4 coups 5 coups il est pas un serviteur papa orbon de la ndenge na butu o so makasa prière ndenge ni surtout maman pasteur bazala zou hein
Bon, avons. Maman pasteur, mbote na bino ba maman pasteur, na pesi bino mbote. Boza makambo yo. Toko ba moto la nzambe. Na yeko kuta ye na expliquer na bino. Na bandu kwa mfuteye. Na bisi na bi omondo oza awa. Moto no eza mukie. Banda ko yoka posa mwasi. Wana ozo envie malgré ya do sambela yo. Papa prière yango moni papa na ngelo ko zo bomba biso awa. Pasteur nyonso akomika ka muta de défense. OK. Abosanike okoto nzamba ko to bengo combien pasteur? Apeso ba capacité. Ce qui nzamba apeso parole. Tikala na parole. Bano nzamba apeso yo. Luka moko oya ko tu kozala na don. Ya délivrance, pesa ye intercession. Pesa ye za la charger à délivrance. Ba pasteur ba komika international pourquoi? Parce que arotia pe moi nango lobi akomi Yesu. Lobi asali nini abuki parti na ye akei. Yango monde ba pasteur mususu ba komi ko boma. Mais bon de l'ensemble pesa ba bon serviteur oyo ko chose lo pesi ele ko wana papa kamba. Kukanisa tende ngozo bon de la wana to bengani molimo mabe. Et to sayo mais que comme la dimension mususu. Oyo so senga ke non okota na niveau moko boy. Okota te. Milimo wana ko to compliqué yo. Na ye na pese po sabasi. Voilà. Comment ça la ni tango pese po sabasi. Abandu ko sentiment wana. Abandu ko sentiment. Faut ça moi si prière bando kita. Prière so kita. Na bandu ko expliquer ye. Awa ifuna pesa ye ata la serre nini. Na bise bando kan sa serre boy. Bando kan sa ifuna zo serre boy. Ce que pose bando ko ye la ndako so ndenge ni. Mais bon idée ça boy. Papa ba va audible monsieur se belobela ba to na motema c'est Satan. Oya biti nini eza pene na yo wana. Bible solo bakana biso même que non peuple sans révélation. Papa, ya on a le bagage eloko chaque fois. Mon sala nzambo alala kana buto sa mon sala nzambe te. Mon sala nzambe ko to la te. Biso to la donc ko banda les premiers. Ti les 30 ngala la raté. So sala gani. Na fe ya. Obela. Na obela ndenge ni parce que na obela ndenge. Bible ça clair. Et le Bible eloko moko le Bible boka bola bozu na bino na muto zo te bino lo banzambe parce que azo veiller na ba âme na bino. Ama muto mona na kate no refait pour on veille na reveiller le colon en esprit. Donc c'est-à-dire que peuple sans révélation et ça peuple ça recouvre. Donc na lali papa, il fou. Esprit na nga lokola mosakoli, il fou et ça la vivant. Pour na komona ke non ndoki azo côté la cerveau. Donc yango no monde ko na za loba et le pasteur azalaki oyo azalaki na miso ya komona te. Et loko ni tel pene na ye. Ndena bisi na bi bon, ndongo moni boye, zwali kanisa cerveau, azuli kanisa cerveau wana. Bon. Oko kendrobe téléporte. Loba na mama na ye, so batunyo nini. Loba na zuli révélation aya to bonde l'ensemble. Azalaki obligé à obéir na voix wana. Parce que posé les kaki. Ake pa bete porte. Maman na bin papa nini. Ay bo misa serve na moni mabe po na ye boy. Yonga la papa moi je suis prophète. Il est là aussi mon tout. Papa prophète musala non nini. L'ine est ça prophète. Na sakola fort. Non, un prophète et sa prophétie. Il faut pas maîtriser le quoi. Un prophète et sa prophétie. Donc il y a un prophète par rapport il appelle où il y a pas ensemble. Un jour on va parler ça. De tant que moni marque wana maman probablement passer c'était papa a bengi moi na ye. Moi na pas ye abimi. Allez bon. Ya ka toke no toke bondela. Tant bakei ndé na bandu ko envoûter pasteur. Na bandu ko envoûter moi na. Bo passer rapport sexuel. Moi na pas qui pasteur bandu ko draguer moi na wana titi moi na pas qui obligé koyoka. Tant ba bandi na quel susu ko la musa mama wana. Na koti na ndako ndabonga bisi mama lamuka na pungi. Et lo ba sala mwana no yo yebite. Lamuka. Mama sutuki. Na butubu. Ayo kokuta mwana na ye bazo passer rapport. Mama zaki obligé ya koganga. Azaki obligé ya kobelela. Et tant ba bimi ba ye kokuta pasteur église ekufi. L'église wana ekufa. Pourquoi? Parce que le pasteur na kati na ye azalaki penza na moto ya makasité pour aluka moye ya convaincre esprit wana. Mais na yoka ki pe li solomo sa de sikoyo baso botinda ba na basi mo botinda ka mission ba bisa via mibali kumbino elonga na bosala ngote eza na basi wana baza eza la mingi bato ba tiango na le saki ko lo ba tante ko kota mingi na magie blanche nde oya ko comprendre eza na basi pesa moto évoluement moke poto moke na suka moi flash pona épisode de Goya bato ba zela ngona kozela
moins introduction muke na magie blanche. Bon, différence c'est entre magie blanche et magie noire. Bato balobako magie rouge c'est la raté. Toza na magie blanche, puis toza na magie noire. Magie noire eza bisiko yo Satan to Lucifer yemoko assiégeant. OK. Bato balobako magie blanche eleki magie noire te. Magie noire eza likolo ya magie blanche. OK. Ce que bato musu ba kanisa rappelle que magie noire bato basale lango kaka ba noir te. Même mindele basana kata magie noir. Net ba formation. Et ça na kata magie noire. OK. Omoni et ça place oyo molili evandi. Et ça place au boutu evandi, et ça place au sacrifice ezalaka mingi. OK. Yango moni bondoki, et ça na kata magie noire, yango moni sacrifice et les kaka ebele. Donc c'est ça. Mais na kata magie blanche, ba effet na yango ezalaka mingi visible. Na kote par exemple. Romona téléphone lokola Techno to Nokia. Comment on a besoin de téléphone? Tozo salela yango, mais kala bakoko bazo salela nzete azu nzete ba bengi mutu. Et dingo bazo salela loboko atie loboko bazo solola. Mais lelo ba rendre téléphone oyo ko zo mona oyo, téléphone oyo net exemple Techno, eza na Techno tozo salela pe eza na esprit Techno. OK. Omoni? Alors l'esprit Techno ngano tozo salela ngote. Biso tozo salela Techno automoni. Mais mutu a besoin ki schéma wana. Il y a Techno. Donc, et c'est là que déjà, et là, qu'on a quatre magie blanche, bah, vendre ici, bah, expliquer que notre PSO, l'ingénieur, bah, on va passer ce schéma, oh, il ça, téléphone boy. Même dans le monde, bah, téléphone, nous, surtout, tout ça, là, iPhone 13, iPhone 15, iPhone 16. Et ça va bien, oh, déjà, bah, schéma, on est sur bout, déjà, na quatre, il y a esprit technologie. OK. Parce que tout ça, comment on appelle ça? Électronique, peut tout ça, na esprit électronique. OK. Donc, technologie, tout ce monde, et ça, un esprit technologique, où ils s'appellent pour accompagner Batou. Des esprits, des nakata magie blanche, des moments tout ce monde, ça, l'ordinateur, des tout ça, la micro sans, oh, écoute, quand même un peu bien, micro sans fil, des ça, mailler les, oh, ils ont la magie blanche. Alors, bilo, comme il y a magie blanche, et ça, la visible. Mais on a qui tout comme moto d'ensemble. En tout cas, na c'est pas na magie, donc, yo, sur un biso moyen. Bon, on a ma ben en ouïsa wapi côté, wana. Ma ben nango ezali ndenge nini. Pour permettre mutana poto bo solo lina kala à l'époque. Oui. Wana zana mbujima isikoyo, ifana swana mère na Kinshasa. Wana sikonga na mbujima. Donc ne rendez-vous foni. OK, comme na rendez-vous ta 2 semaines. Wana faut mère na mino ya kuna ya sikona aya awa, pozo rendez-vous. Allô, wana siko yoba mutolo bate eza mutoyo asimilo nani radio. Allô, mais si côté la lelo technologie en tout cas bah ça allait bien donc côté wana bon bah ça allait bien côté ma ben nango za nini ma ben nango ezali côté lelo na Facebook et puis combien de personnes ba ku filikolo amoni mobilité ba kutani na Facebook pe boya ski donc il faut yeba que monde tous travailler et ça monde ami pépé ba côté ça biso na monde ami pépé ça le savoir et technologie aux monde lelo oyo tous ba magie blanche et internet oyo ce mon collègue to calculer na ko monde ke pe ça biso 666 compteur, ce qu'on va nous calculer, on a des chiffres et puis ça passe 666. Ordinateur base nango, donc bah ça là qui ont tout internet et ça quand rapport et y a quoi accompli prophétie il y a des oliviers. Parce que la Bible le minabi sur les des oliviers tomba kokufa, bibembe na bango il faut monde entier ba monango, ba monango dans internet. Tokomina suka. Merci beaucoup. Baneba bolingo, tokomina suka émission parce qu'il y a biso R et coquille. Voilà, to continuer 3e épisode de na moto Nzambe Père. Merci beaucoup Nandenge Ondimaki invitation à Bisso. La bandi 3e épisode de Royal Isusu au fond la peuple de Dieu Mayele. La bandi Lobby Bayoki. Le mot de la fin pour na émission Lelo et puis numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone à Bisso premièrement Zali et ça peut na WhatsApp 0 plus 243 0 85 61 94 94 0 Nasuka et deuxième numéro est 0 Chilo Cinéma Télévision officielle vraiment beau s'abonner massivement bana Cape Town bana Djobu Afrique du Sud mobima chaîne na bino wana yango wana ye chaîne na bino na komba Chilo Cinéma officielle télévision en tout cas boza la dessus te biso ba star na bino to bana ko défiler